merci Mbote Bande Konaïbi qui bosa vraiment ébélé nangonga oh parce que zali moment où to mesala kolanda mbonda ekolo magazine d'actualité et c'est tout boyebi que to memela mino vraiment ba information moko ya solo ba temps moko réel journal elo ezali journée moko to sala nos propositions moko o to bien ngozolo ka sujet rédaction bon mesala mi ko so ba rétrospective à semaine mais l'autre to seulement que par rapport à sujet rédaction et marqué semaine. Mais quelqu'un a marqué semaine, mais encore plus loin, côté là par rapport à moment où le temps où vous allez, vous allez beaucoup plus marquer le problème, vous allez conflit en la carte Congo. Conflit en vous allez nini, vous allez créer des bitumba, des désordres, parce que vous faites un impossible. Ok, la partie est en Boka, vous retrouvez RDF, M23, parce que bon ma bateau là banyama. Tu habites est-ce que biso ba Congolais? Gloire à Dieu parce que tu as ébélé malgré tout mais qu'on kufa auto kufa ébélé wana Congo ko tika lobi na banani on a partie ouest on comment la conflit munene les ebimie sika wana OK le bato kufa na phénomène le phénomène mo ezala kati ya Congo ko kata bato ba kingo boko za mo sasa na pasoli ba bimisi mona ba bomie ko kata bato ba boko ko bomba bato ba façon beaucoup très horrible. Tout ça, ils ont passé la carte à Congo, Mboka, Oyanga, ya Lendewa, Mboka, Oya Félix Tshisekedi Tshisekedi, Mboka, ya Egri Mateta, Mboka, ya Benjamin Kilunga, Mboka, ya Yonde Kozolanda Ngai, Mboka, ya Patrice Emery Lumumba, Mboka, ya Prophète Alaver, Mboka, ya Prophète Simon Kimbangu, na Mama Kimpavita. Les autres, ils ont aussi là. Ils ont aussi là à tout moment, boy. Tu as aussi Mboka, Ngoya, Banani. Mais les autres, qui s'intéressaient à la partie ouest, dans le désordre de Salema. Si vous avez des autres de la partie ouest, conflit, tout à bien, vous avez conflit, vous avez dit na bayaka. Ngai étant journaliste, à l'aide de la Kolobaki, Moutekena na Mouyaka, Baza Bandekolanga à 100%. Nous avons la Moutouma côté, Mouyaka Samakila Langai, Mouteka Samakila Langai. Si vous avez le Bengal Rwandais, là je dirais qu'il y a un Rwandais de côté. Nous sommes tous africains. Mais nous avons Akabola Bikolo, Akabola Kabiteni. République démocratique du Congo. La 4 République démocratique du Congo, au cours de toutes les 4 langues nationales. Tout ça Lingala, tout ça Kikongo, tout ça Chiluba, tout ça Pena Swahili. Alors, 4 langues est formée force de la République démocratique du Congo. Mais la 4 langues au cours de Bikolo, et ça est belé, Bikolo, et ça vraiment est belé. La 4 Bikolo, au cours de Bayaka Bazali, Bateke Bazali. On peut surtout le monde biso to former force de la République démocratique du Congo. Le autant on décolle ngai Mouyaka, on décolle ngai Muteke Bazali ko bomana. Ngai ko pesa ngai pasi makasi. Donc toujours senga ba konzi. Est-ce que makambo ozo salema? Même atay au monité. Mais le fait que yo ki li solo. Solution ni to ko luka pour la bande ko la. Il faut que tu tika bango ba comme à niveau oya ko bomana bongo. La culture na biso ba bantu. Mingi na biso ba congolais tout ça kaka le monde na yebi ezaki ceux qui bitumbeza des autres makasi entre biso bayanke balo bango massa boma moto to bongisa oka amo OK ba sololi ate massa chana si mais on va chana si to boma moto te pourquoi qui sont derrière ya makambu oyoyo mais eloko nyoso teza na suka nango yebake ozali deba comme les koyeba yo yon de koto talangai oyo yebike ozala kati ya base ya conflit wana oyo yebike okomi ko latisa ko bebisa identité ya bayaka bande ko langai pona ko lukake lelo bande ko langai ba teke ba koma mal à l'aise yebake kombo non déjà ekomi ko bima parce que nzamba bolinga ko bimisa identité na yo déjà komi ko yeba komi ko mona na déjà na suka na opi ko sala mabe. Tu crois que si le dossier Obo était ça pour autant que tu veux qu'on tambour la paix parce que ton chef de l'État Félix Tshisekedi Moye mon côté nous tout à la part il y a la responsabilité naé on peut être journaliste à part il y a responsabilité na naé il y a qu'on mener ba investigation il y a qu'on t'a réellement ko luka koyeba qu'est-ce qui se passe est-ce réellement depuis bokoko il y a ba tekela ba yaka ba conflit ça quelque part ou bien les générations o bazali bazoye ba ngote na lukiba ndeko ba yaka mingi na bazoli ngokomona na liboso ya etando ikete na kutanaki to tambolaki to kutana bande komso ba teke mais lelo oyo to zimingi mwana mboka embo marque ya likibi ata muteke azali moko azali chef coutumier ya village Kimpoko
azali la groupement nguma opesika sika ba kokonae ba kokonae kota bo papa j'espère mais pe makambo esala maki kuna mingi ya conflit oyo ba tekela ba yaka pe ba kufi kuna eza ko sala pasi to meka ko solone poto yeba mais qu'est-ce qui ne va pas entre bino ba tekela ba yaka mabele obozo ko occuper réellement ezaka bino ba teke ou bien ezaka ba yaka bandiko ba yaka ce qui est là que bandeko bayaka bino bateke bo occupant illégalement dis-moi que vous avez histoire ancêtre la bino pourquoi pas beaucoup kotika dans les calmes pour permettre que kimia oekota après ça biso ya nonaye donc ça part na munoko na été donc ça part na maloba na été donc lingelonga na bino to keni na niveau machine to landa comment est-ce que tu celui là qui naï to na ba réaction naï et to kozonga juste après na plateau c'est parti mon amboka écrit de ma tête. Wana papa ezali kaka kombo ya bayaka batie liboso surtout l'année logique des choses pour bayaka biso tangana bana mike toujours mona bayaka ba vandi na bamboka na biso toujours sana bango misala nzamba moko ba bali pe bande kuna biso pe no bali bande kuna bango to boti pe bana mais problème moko ezala kité entre biso na bango bongo lelo yo muyaka akoma nkoi amana ko bomba teke ko sasa bangulo ko ba nyama umote zele histoire moko baloba ke soso tongi mwana soso tongi nzungu atonde nzungu na sekuna mama na yazali quand comment ba yarikele boso ki ba yaka monsieur de tali vraiment to l'année bien très bien pona ngai na moni ba yaka bazali mais yango comme quand to lo bakamu yaka c'est comme na batunyo ba tetela pe bazali nakati ba luba pe bazali nakati ba nani pe bangala pe bazali nakati eze ko mo kote mais eze na ba kolo nango ba mise loko wana ba kolo nango bazali ba shiji bazali bo wala zo ya ko ya pona loko so ba kati ba bezo pe so mbongo so pe nini to yebite sinon c'est total au point de vue shiji ezali le comment ba zo tira comment ba yaka liboso ba yaka mais ba yaka wana vraiment ngana zo mona ba yaka nalikamona penza nazo mona nazo tchepe ba pourquoi comme c'est tangami keza bango yango mais sinon te au point de vue ba yaka penza na ndenge biso vanda ba yaka vanda plateau na biso ba teke te moya na ko tiana quelque part papa likambo ba yaka baza koyoka ba yaka si bazo kufa bo bazo bénéficier de lokoni na yebite zo futa bango salaire na yebite ba so baza ba responsable ba tiki basi na mamboka na bana bazo bénéficier de loko nini na mosala bango bazo sala bazo mbuma bato bazo bénéficier est-ce que yo pena muntu oza normal bako ya kozwa yo ke to kende o bana ko mbuma bato yo po ndimi ke na no mbuma bato lokwa ba yaka batango bango bako mbuma teke bo ba 20 des années biso za no bana mike pe ba balani pe ba botani mabe yango mo yaka moni ko akomi contre motege abo motege na likamuni motege asali mo yaka ce problème ezali vous venez autour d'une table, vous sololi, vous dites conclusion. Vous avez un tour, vous pêchez tout, c'est fini, mais comme il y a un sasa, na machine go sasa, il y a beaucoup de bakata qui ndenge wana te. Biso pana biso biloko wana ezate. Biso pana biso biloko wana ezalité za bango ba yaka ezala biso ba teke, biloko wana ezate. Eza na groupe moko côté école moko côté na kati yango zo ba bêtise wana. Eza ko sabotage. Eza sabotage. Lelo soki yo bote bana. Ndoki ya azo buma bana yo. Azo buma bana yo. Botok bana ba kosila. Ako buma nani? Ako luka buma yo tata. Po bana ya buma kabasili. Etikali yo tata. Ako luka nini? Abuma yo tata. Ezalité. Et c'est na âge na ngona zo mwana muke. Ce conflit ezalaki. Tata na ngai bisangai. Ketana ba ya tozabo. Mais aucun jour tata na betali solo ya ba tekena ba ya. Ezalité. Conflit ezalité. Tu as conflit mon papa. Conflit à ta mouké, ils étaient sur le baïa, conflit les atteints. Baïa, baïa, panabuso. Baïa, dengue, batunyo, sur baïa. Aza congolais. Gapana aza congolais. Aïe, les loyaux. Galo, quand on a zabuso, on a le mec qui a. On s'est fait un gars qui nous vend dans le monde. C'est pas baïa. On n'a aucune idée. Ils ont congolais. Vous pouvez le dire Congo, Ekono, Moko. Tata, Moko. Mama, Moko. Ce gars là le qui était quand avant la soit na ba ko to ko sa kasangulu e madimba toni no war hinkisi na linga ngana vande pa si koto se persingai sina ke pa fumu papa ngana linga ka koto se persingai ko lu ngaka mo sikate eta ko suma na vanda ka koto na famille ngai ngodi sona vandi kuna na vanda
na Congo te do yo mutu nyonso ovanda ka okola kala okufaka obotami wana ote okufika na mboka na mboka wana batamola te si batamola babusu bateki musu bazana kisangani babusu na bakongo bon bavanda te et c'est qu'on a conflit zani bon mo yaka soka yiko vanda ngawa na lenda yesi ndaki pokunga na zalio bajaka bazate si bazali et c'est quand on est dans un conflit tant qu'il y a ces pays na boka wana moni kisika na malama ya kovanda aye pa na ngafumu azampu tulokola ngai donc on a bana atala to yamin deko alinga ya kovanda bisawa mundu ko sirbo pesa ya vanda baluke si ba pesa tongi ndako na ya vanda famille na yi sini président congolais bon mabeza wa o sigo ngana koma contre mutuwana obi mutuwana koma contre ngai mais bolingo ekozali susu te papa wana pena yebso franchement bolingo ekozali susu te ata bolingo yango ekozala mais ekozala ndenge ezalaki liboso te yo moko okomi na kobanga ye mpe akomi na kobanga ozomona bolingo mpenza ekozala convenablement te ndenge ezalaki liboso ekozali susu te mpo basi barepite komba bayaka babimisi komba bayaka bapakoli bango mbindo apamba na nzoto oyo bango bazalaki na yango te bapakoli bango mbindo apamba na nzoto na bato mosusu bo bakuti soki wapi papa moteke azangi nguya ya kobunda na moyaka te bakisi bango bazokende kata wana bateke mpe bakokende mpe bakati yango ekomi deka bayaka na bateke bo bakokufa bakufi bo bakotika batikani mais tozalaka na likanisi wana te même na gouvernement ntango basaka baélection na bango osi yoko moteke akokekela tiri kenga na koma président de la république osi yoka ata mbala mongo esi esalama bongo bateko batanga baza te si baza ebele balicencie baza ebele ya bana bateke biso moteka si abimisa mobulu na kisasa ki asali trouble to rébellion to naloba rébellion to mobulu kuna na kisasa mpona makambo baélection o na le vote boye eloko boye osi oyoka ata mokolo moko nzambe akita silisa yango so l'état akoki te nzambe akita silisa yango me nayebi ke l'état akolemba eloko moko te bongo rébellion ezalaki kuna kota bakisangani tu babundi te suka nango ezalaki nini esilaki esili siko toyoka liso rébellion ezali su te ebongo lelo bayaka bango bazobunda na minduki wana bango bazobunda nango ezowuta wapi nde nazosombela bango minduki wana na bamasasi tu makambo nyonso baza korevite bango biloko ya kolia bakamion mime ezokende kopitira bango biloko ya kolia bandani bazali nsima na bango bazofournir bango biloko wana ase son te eza bango bato bazopesa motu makasi bazosala bango biloko eza bango me bazokosa bango te bazokosa bango papa naki mpo nga naza na problème te nalobaka yango très souvent à maintes reprises si boye so boye nalobaka yango naki mpo nga naza na concurrent te naki mpo naza mpe na motu nga na tokowela pouvoir te azali te pour ceux tolandi logique des choses bon nyonso wana baza bato bayai koya ngati nalobaka nga naki pourquoi naza na concurrent te wana kowela nde pouvoir naki mpoko aza te non nga mpe nasuki na nga mpo naza na mbinga koloba te bana Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka baaktivité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino bareportage ya kafu ezala activité politique socio-culturelle économique religion sport conférence awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable esuki wana te endeko na ngai keba na bareporter ya muyibi oyo bayaka kozwa baimage pe elekaka nango na televizio te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage modération, réalisation, photoshooting, ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo. Pena o etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Merci beaucoup wana bosi kolanda bosi koyoka embo marque likibi
on a le chef coutumier à village qui peut condamner après si éclaircissement par rapport à conflit par rapport à ma belle aux alliés à bango bateke na bayaka nini baza ko wele là mais de ce que je peux kakawanate parce que c'est ça la passe comment na makambo ya boye ya zali mukolo papa to solliciter qui c'est parce que totalement ma génération mon papa baza au moins ba histoire o ngana yo ba jeune le to comité après cette histoire voilà parce que c'est une histoire on est que la génération bana o baza koyaka ma belle Congo to kutaka yango ba koko la biso ba le cas ndenge na ndenge parce que les biso bolingo parce que biso bomoko mais le o ngana yo to komi ko luka ko bomana to komi ko adopter comportement o ezaka biso te ya ko kataka batu o kasi kinga moninga o bombi muto tumbie ezali comportement na biso te comportement o to adopter ngo quelque part. Quand on dit que tu adoptes un comportement de poison, ça va pas être sauté. Et vous avez quelque part. Le on peut adopter un comportement de kingo, de guerre communautaire. Ils sont dit aussi que la bande qu'on a biso ban, on a biso bakoya, balek qui a biso. Donc tu vois qui réaction à papa. Mais tout est bien de comme ça mobile. Yepé, azalé lengue. Parce que mingi o bazaka ti tozo mona eska balubina bazo kusala ba désordre wana baza bilenge o tozo beka ba mobondo wana baza ko sima ba machette ezali ka ba comportement ba kuluna o tozo mona kata ville professeur Kitshasa tant tozo ko mona muke na pété tant le niveau économique koma et il fallait tout ko ko solution d'abord ya ko éradiquer phénomène kuluna to ko ki ko éradiquer en côté mais tala le oyo fuini ko ko bota ba désordre o seba ko ba arme blanche. Les alliés qui na biso bazo utakitsa sebe bele bazo ba kuluna bazo ke ko fele ba comportement na kuna ba komi ko utiliser ba ngone ba mécanisme ya mabe pour ko luka ko exterminer race ya ba congolais to yebite so bana ba tikela na mboka ngo to na mona mobali oyo to sulaki na ye docteur Emmanuel il pas penser que ma calicina il parce que ça l'hygiène est-ce réellement est-ce qu'il faut réellement te continuer ba comportement oyo. On juste après le plateau. Moi, je écrit une bâtisse, mais même sur la machine, si vous allez tout l'élément, c'est parti. Les gens ont un principe, moi, j'ai vu au bateau, il faut pas ignorer. Vous savez, Marambounion, c'est une base dans l'éducation de la famille. Vous savez, nous sommes dans la cité, nous sommes dans la place de la Misala, nous sommes dans l'ambassadeur de l'éducation et pas la famille où il y a Bimeli. Ça fait très mal de voir aujourd'hui la jeunesse congolaise, ils sont trop basés dans Marambouya, Kuluna, aujourd'hui, la RDC, notre pays, est tellement menacée dans Marambouya, guerre. La guerre est dans la partie est de la République. Aujourd'hui, grâce à Kuluna, la guerre est devenue jusqu'à la partie ouest de Bissouana. Pendant des quoi, monte sur le plateau de Bateki. C'est grâce à ce genre de choses que poussé tant surtout misalo bazo benga ba mobondo. Ba mobondo la majorité des bazo utiliser ba machette. Ba jouer en wap. Car na ba kuluna o ba jeune garçon na biso bazo sala. Kokata baninga machette. Si vous avez vu des images na ndenge ba sel ba massacre na plateau de Bateke, vous allez voir que ce sont les mêmes choses que au biso na Kinshasa aujourd'hui la jeunesse bazo sala na Kinshasa. Ce sont les mêmes choses au zo sala makuna na plateau de Bateke. Alors, ce que moi je peux demander à la jeunesse congolaise, vous savez, la conscience, ils ont une vraie arme à Moutou. Dès que la personne est consciente que, oh, on a ça là-haut, il faut détruire à venir dans le lobby. On a ça là, il faut encadrer pour pouvoir devenir dans le lobby. Dès qu'il prend sa conscience, vous savez, il y a belé aussi là. Toujours raté que non, Misala est athée. Bon, prenons le cas de Misala est pénaté dans Mboka. Mais moi je ne pense pas que ceux qui ont mis ça les attendent au symbolichette, au kendo, kata mutobo, tout la mutuelo. Non, parce que les gens là au plus bas na misalate, mais parfois ils se débrouillent à comme moi ndunda, mai nini, moi j pour ça sortir bien. Mais yo kozwaka kana moi j na ya pasi wana tekaka. Yo pomba lichette au kol ko ça la mutumora mabe. Vous voyez, c'est ça des choses même la jeunesse congolaise toujours à la peine considérer pour na ba genre ya action ya bon. Alors, ce que moi je peux demander à quelques jeunes, créer des emplois comme Ndengue Zalaka, c'est bon. Mais conscience paye,
Vous savez, avec cet esprit-là qui est autour déjà même si c'est en plat, tu vas toujours continuer à faire des bêtises. Donc la vraie arme pour moi, c'est la conscience. Je dirais c'est la conscience. Que nos politiciens, notables, temps, il y a qu'on quantiser tout. Il y a qu'on payer sa conseil à chaque reprise, organiser des réunions, organiser des conférences sur l'académie de la jeunesse. Au moins, on a bloqué l'union sur ça. Même aussi la totalité, mais du taux et qu'on réduire un peu, qu'on diminue et qu'on paye ça peu moins valeur à mouquer dans la jeunesse congolaise. Bon, quand le biso bantou et ça, le comportement na bisoté, c'est bon, mais banen bazo salam. Parce que moi j'ai vu même des garçons au on se toye balina bango. On voit des images de garçons sur ya minka ou ya bakana. Basu ba tum sous télévision seulement ba jusqu'à bateau bozana kati na bino. Ba influencer bango. Le ko a déjà mentalité na bango za malonga te académie jeunesse ya malonga za raté. Il influence na ba moi ba mbongo za mutuna makolo. C'est pour cela bazo sala ba bêtise wana. Vous savez les gens là même ici ba yaki ba yeko kuta et puis ba coopérer quand na bateau ba kuti na kati ya terrain. Ndi bazo sala ba massacre wana. Ce sont les gens qui sont des koulouna, des pomba, des trucs. Ndi bazo sala ba sala ba bêtise wana. Les gens comme nous là ba cause de sibunga ko yela nga influencer quand ni pona ko sa mutu mabe. Je savais que si je vais dire que passer par cordon, ils vont aller voir des gens, déjà, non. Lui là déjà, tu es bien, moi maître dans le quartier. Oh, tu es bien, tu es chaud, plus chaud. Oh, tu es bien, tu es américain. Ce sont ces gens des gens qui vont jouer bango, de vont continuer comme ça à bêtise. C'est que moi je peux demander même au gouvernement de faire l'effort que va jouer sur l'autorité à l'État Namboka. C'est ça. Donc, ce cas autorité à l'État est zongi. Papa, vous allez voir que tout ça, ça va finir. Parce que comment fait-il au comment on a une sous-set moro, baké ba sangani ba commander sous-set, baké ko pesa giri moro ya ba kuluna. Mbongo ba somba gene ba somba nini, pour ba que nous ça la désoba qui nous se mettre dans na quartier. Tu vois, c'est pas normal. Oh, l'État il faut opposer à mettre autorité en place. Il y a comme coopérer na ba jeune wana pour ba vendre calme. Quand on va calmer les attentions pour le beau pays, on va tenir bon ça. Qui ont ça la désordre. Vous voyez donc, ce qui est vrai est que l'autorité de l'État doit vraiment se poser pour nous mettre fin à un phénomène, à un chopicho, à un américain. Bon, ce que je peux lancer comme message, c'est que ça fait mal. Ça fait mal. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce qui a un mauvais souvenir, il y a un déconabiso. Parce que ce n'est pas parfois tous les yaka, ne pas tout ça là bloc mais quand leur leader au azamu yaka, ndé a pesi bango fond a pesi bango mbongo a pesi bango machette pour battre ça là batu mabe. Ngara zo mona ka conflit moko ya bateke na bayaka te parce que batu no so bomena bazaka bateke te de babomi. Ba Congo bazana kati ba kufi, bayanti ba kufi. Vous voyez, ça fait très mal. Ce que je peux demander, ils ont moni kimé les kinyoso. Au cause vous êtes millionnaire, mais ce que vous avez qui mettez. Même Mboka pour nous retourner, il faut tous aller qui mettent. Ceux qui mettent pour retourner Mboka n'engagez. Vous comprenez? Ce que je peux demander est que nos frères Yaka ba comprendre le Coran. Nzambe a pesa batu na batu etendi na bango. Bayaka, bazana mabili na bango bayaka. Si vraiment c'est conflit, et ça a teke bayaka, teke Yaka. Moi je sais que bayaka bazana espace na bango o mabele nzambe a pesa bango. Biso pe bateke, tozana partie oyo nzambe a pesa biso. Et là, on a ici qui n'a pas bon. Prenons l'exemple, je prends ma voiture comme ça, il y a un téléphone. Ça n'a rien à voir. Côté que l'eau est moutou. Bango ton bayaka ko sala ba fermer, avec dans ba sumba ko ba fermer. Tonton ko sani, soko pesa bango ma belé. To pesa ma belé yo ça. Donc abiso ma belé yo ma belé zo ça, zo cultiver pour aider bande ko mususu, o ba zo zanga misala. Mais toi yo bi que non, bango ba zo te ka ma belé yango to zo buma bango. Ça n'a rien à voir. Ma belé, ça à l'État. Tout le monde connaît que le sol appartient à l'État. Mais les chefs coutumiers sont les garants. Il y a ma belé wana. Bah ça va pas récompense il y a cadre droit coutumier. Ce ne sont pas des ventes parce que ma belé va être carangote. Même si au peut 1000 hectares, au peut quitter. Bah il y a un moment bah chef coutumier bah ça va art de cession bah céder ou céder. Et cause d'un titre mogo gratuite, ton en à moi quelque chose et ça là. Mais ce qui peut pas bande qu'on a vu sur bayaka. Bah comme ici en gros problème pour ça la bande comme ça que ma bé moi je trouve pas un intérêt à kuluka sous la musaba pota ngo et bande comme des rukauka. J'ai lancé un message de paix que nos frères
batika biloko wana tomesani toboti esika moko tokoli esika moko toliaka. Je crois nazala na souvenir ya nzembo moko yaka moko ayembaka kasongo ntango ayembaka biso na bayaka toza ebele atangaka bateki atanga baekolo nyonso wana. C'est-à-dire que toza kaka biso nyonso bato ya kote moko voye moteke po akende na bandundu ekosenga lisusu journée mobimba te akolungwa na 11h ti akomi mpe 13h akomi na bandundu voye. Donc toza mpena bavoisin et puis toza famille. Donc je demanderais que à nos frères ceux qui vraiment j'insiste, ceux qui vraiment ils a conflit teke yaka totika babiloko wana, même si d'abord on a bateke au bakoti na ba ressentiment na ba haine mususu avec bayaka, je souhaiterais que totika biloko wana to vanda un peu et ça va bien. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pe o batana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na ya wana. Me bato batana miso baomona Congo ezo ke na ndenge mususu. Mo bambuye jeunesse oma 20 000 30 000 ke fotenga jeunesse asu na tawana ta ozo polo no lati ozo mona na poste. Très bien. Non, toza na ba centre ya biso moko et puis tozo tala pe par rapport ya milieu toza. Je te moni peut-être bandeko wana place baza pour se déplacer za musika. Tozo luka peut-être centre ou négocier centre moko boyo baza proche na bango. Merci beaucoup pour la motuna ndeko Alain Dewa. Na kati ya dynamique héritier Maemba pe na kati ya dina débat mobimba. Dans la formation. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Tolandinga na bino elongo comment est-ce que moi na mboka Emmanuel ozali docteur Emani Amunganga docteur médecin. Tolandi comment est-ce que étant jeune ninga yoki passi ya comment le comportement wana. Tolandi ndenge nini na meki ko solola papa emboma ki alikibi ko tuna soki réellement ke bazana conflit depuis bokoko la bango na bandeko bayaka. Tolandi le bikité bango na bayaka batika jamais kozala na ki ennemi. Batika jamais kozala na conflit et preuve le contraire babalani baboti bana de part et autre de bakoma vraiment soudé unis. Moi mboka Tilombo luka ba ya malongo ko sala na bango po luka ko créer ba emploi permettre ba jeune oyo ba bi pese ba macheti ba tika venir wana ba koma utile société ba zo misala sengeli vous allez kala matamuke to ko solongo mo ko te ba bande comme susu o pa molike ata vraiment réellement na malobe sengeli aloba na auto za ko loba numéro la biso yango wana benga biso bo continuer ko s'abonner toujours massivement la chaîne YouTube la biso Bonda Ekolo officielle. Et en plus, ça, pas publicité na bino, activité politique na bino, il y a côté même il y a religion, même aux y a culture, il y a ndenge na ndenge, bobenga biso,
reporter sur Bazali Barokita pour le coloca pour ça le reportage mon qui te coupé le la TV d'abord condition mon gars madame la prime abordable. Merci na mwana mboka Benjamin Kilunga ozaki sima ya caméra. Merci na Igrid Mateta osima qui réalise ce montage ya page haute une page spéciale. Les allez page numéro tobaki les allez juste sujet à rédaction au total lipona sans a homo bimba donc quand la bino prochainement ce que sur azongité beaucoup plus c'est la repèse mbote na mwana mboka Brunel Embo ozali kuna kusika na kati ya village Kipoko pela bandeko surtout bisika bozani ya biki en tout cas confesse de fidélité beaucoup tu kopesa ne pas c'est tout ça nous musama ozali malamu merci beaucoup kamala moto kutana prochainement.